ti lelo to tika la koyoka ta telemi bo ebisa mondimi ndenge za bo nzamba oloba nanga yo fo pesa buka lopango wana yo fo pesa mutu kwana po nzamba sala yo fo pesa boto yo ka yango te pa papa oyo. Est-ce que tu peux se souvenir na bola mamutute? Est-ce que pourquoi tu peux même wana mu pepe oyo to sana ba preuve na ngote? Nanya sana ba preuve ya makamonde ko moi sa solo ba pona mosali na nzambe. Nana sana ba preuve. Nanya sana ba preuve tangu police abengisa kinde ko mwasi. Nana sana ba preuve. Bo sana ba preuve wana, bo mona ki bureau police wana, bo mona ki place oyo ba virement onde ko moi sa salaki. Comment bokoki koyamba kaka message malamoko et puis vous venez là pour détruire ministère ya mutu et puis boye wana pour détruire moi sinae na lobby na bino et je répète à partir d'aujourd'hui fini la récréation soko yebi koza moi c'est à tembe mobile ya tembe na internet ba bengi yo mobile ya tembe moi c'est tembe yaka lisuko finga moi ça ya pasteur Charles Bameko kobanda lelo je dis bien kobanda lelo omane na lati veste tangu na wana wala tasu veste te na wana polo bien na chemise pour tangu wana na yaka makasi na balo yela bango kimono papa moi si a tembe na internet moi si a tembe na TikTok na YouTube yaka kofinga lisusu moi si a pasteur Charles Bameko babengi mama mami vraiment yaka kofinga yaka koloba lisusu n'importe quoi na kata réseaux sociaux okutana noko liandi et puis tangu okutananga bongama na yo na kotika yo te na kobandano de lundi ti ya dimanche na matena bango likolo na kotika yo te pona koyebisa yo nazobunda bitumbo eza na vraie cause kena bango likolo na raison na tika yango te no lianzi kena bango likolo yango bitumba ya bakeina na tika yango te parce que na ebundaka yango pona yebi eza na vraie cause ndenge moko bitumba ya mama mami mwasi ya pasteur Charles Bameko na kobunda yango avec cause parce que maman mami il est innocente oya yebi makambu te ayebelo komoko te melelo na réseaux sociaux bakomi kotina minati pona kofinga ye c'est ça bande ko bo partager lenga live s'il vous plaît bo katela nga live moke bo komisela nga ngwe pa mosali na nzambe beaucoup de respect na so senga na mosali na nzambe bo komisela nga message oyo je dis bien bo katela nga ba parti bo komisela nga pa mosali na nzambe papa Charles Bameko nazotindelo message au mosali na nzambe par beaucoup de respect par beaucoup de respect je demande devant Dieu et devant public o eza o esotalanga papa Charles Bameko il y a beaucoup de pasteurs ici en Europe alukaba ko isayo je dis et je répète na miso nzambo azotalanga na miso public ko bakoti ba otalanga ayebi na France na Paris ayebi na ye pasteur bele ba inayo papa Charles ayebi yana ba pasteur bele basala ko complot ba ko isayo ayebi yokanga bien soko négliger ta maloba nanga un jour ata mondimino moko akoyebiso likambo na zoloba papa yamba message nanga oyo bien kotala nga te naza mosumuki nalati basuki nakandisi basuki ya rata me nazoloba makambo eza vrai ayebi moko nakutana nango papa Charles bapasteur ebele ya Paris balingaka yo te papa Charles nakutana na pasteur moko abengana muninga na ye pasteur wana aza na église na Saint-Denis muninga na ye aza na église na Aubervilliers babenganga bayebisinga babi yo molobeli yo bato balanda ko mingi molobela bamama yo message soko pese pa bamama bayokaka yo bapasteur wana baloba na nga boye babi soki nasala émission nafongola peuple de Dieu misu nayebisa bango boye pasteur Charles Bameko oza faux pasteur Charles Bameko ozolia bato bambongo pasteur Charles Bameko azo utiliser bandimi nga moko na vanda boye pasteur wana soko te tembe nga na bimisi yo soko te tembe pa omiyoki nga na bombaka te soki omeki kaka omiyoki aloba na nga kende kosala émission loba papa Charles Bameko wana aza boye azokosa bandimi aza boye parce que bandimi tout bakomi komipesa epa na ye parce que bandimi bazotalele azokosa boye pasteur wana omiyebi ozalaki na moninga na yo yo oza na église na Saint-Denis moninga na oza na église na Aubervilliers oyebi ntango obenganga bovandisanga tosolola na bino nga nayebisa bino nini boyebi oyo nayebisa bino kindoke bapasser congolais yango ti lelo kotikala komona video te bomonanga video nasala mpona koimilie papa Charles nasala yango te bomonanga nakotala makambo kosala émission mpona mosala nzambe nasala yango te mais bino moko place boza boyebi
boyebi obenga nga bopesa nga mbongo pona sa l'émission boloba na ngai ke ba mama balandaka ngai na pesa message parce que naloba boye bino moko bo dirijanga mais kasi na sala émission na te bino moko boyebi mbongo na bino pe na lia yango na zongisa yango te boyebi Très bien. sikoyo soki bobino botie tembe bomeki kaka pan bomoni na bimisi bino tana tie na bafoto na bino na bimisi yango na baconversation nyonso na bimisi le jour wana est ce que boyebaki na registraka bolingi bomiyoka bolingi bomiyoka papa Charles Bameko ye na bapaster ebele baza na Paris baza na nsima ya kosoutenir carrière na yo bakweyisa yo ebele soki temenga na kobanda koniata bango moko na miniature na ndimi totelema na bango na mbila poso totelema na mbila nga mpe na wana bapreve na nga nalakisi karte bamanete komi kokoya po makambo nazoloba partagele nga na live o s'il vous plaît katelanga baparti oyo tindelanga mpa mosali ya nzambe s'il vous plaît katelanga baparti oyo naza na nga mopagano nalataka basuki me nayebi kobanga nzambe nayebi kotushe basali na nzambe oyo ya vrai natushaka bango te oyo ya bavantirie nde natushaka bango neti papa Charles Bameko nga nakoki kotushe ye te mosali na nzambe lokola papa Charles Bameko nakoki kotushe ye te ke nayebole bandi kolobela ye ba n'importe quoi parce que namonaka ye na qualité ya baserviteur de Dieu so naluki na baqualité ya basali na nzambe nayeba kokuta yango epa papa Charles Bameko. Pourquoi nakutaka baqualité bokoloba na nga noko zoloba bokoka po lobi oza mobundela mama mami non noko na mobundela mama mami boyoka siko baqualité oyo nga nakutaka epa pasteur Charles Bameko boyoka ngai de un pasteur Charles Bameko aza pasteur ya monene ayebani mokili mobimba bayebi pasteur Charles Bameko mais soko ye kati ya pasteur Charles Bameko pasteur Charles Bameko aza orgueilleux te orgueil epa na ye okuta ngo te mais ebele ya bapasteur na niveau ya papa Charles akoma soki ezalaki na bapasteur misu bakoma baorgueilleux okomona ye akomi kolakisa batu alataka bien akomi kolakisa batu atambolaka mituka je m'habille à MT chemise MT veste MT pantalon MT chaussures MT kati ya papa Charles tomonaka simplicité comment mokeleye atelemi azopesa bato eza nde parole akopesa bato te oza babien na ye te atalisaka mokili babien na ye te voilà atalisaka mokili bozwi na ye te voilà ka mopanga na kake tala nde mopanga ezangisi bango kimia bandoki azoyebisa bana nzambe ke toprepare lobi mpo mokolo wana tomona bokonzi na ye toprepare mpo lobi jugement kozala mwana nzambe akoya mokolo moko akoya kozwa bayengebeli mokolo moko tokoleka na esambiselo c'est sa parole oyo mosali na nzambe ateyaka butu mpe moi c'est sa parole oyo mosali na nzambe butu moi azolesa bato c'est ça diable ye moko nanu diable enrisé atelemi amoni ke mosali na nzambe azoganye population ya batu oyo ndelo ozopesa bango sa bango teto yango wana kipelekese lokola nyoka nazoyingamela pampapa na koya na bandenge nyonso c'est pour cela diable akoma koya na bandenge ebele Bameko courage bino bandeko towana kati awa s'il vous plaît partagez nga live oyo partagez nga live bokomisela nga message oyo pa mosala na nzambe oyebisa papa Charles Bameko ye na bapaster ebele na Paris basalelaki makita bapaster oyo nga nazoyebisa bino na miso ya nzambe mpe na miso ya publike botondaneli ngai awa nazoyebisa bino ngai moko nga na bato misu bazalaka apesi nga mbongo nasala émission na likambo namoni yango eza vrai te naliaka bambongo na bango baza ebele très bien opesi nga mbongo na nasala émission so namoni likambo ozoloba na nga namoni ke eza nango ntina moko te yo oza na raison te oza na tort naliaka bambongo ya bato bayebi baza ebele poso nalie mpe mbongo noko ya koloba te poso liaka yango ndenge wana tandi yo na internet na bimiso nga be opesanga mbongo mpo naloba bimisaka bango bongo nanga naloba eza lokute yango nalia mbongo na yo ebele bayebi ebele na otanga bakombo te na kotanga bakombo te opesanga mbongo naloba boye na boya nalia mbongo no mpe naloba ngo te oza mpe na place okenanga te tosala mikanda te leta mpe ayebi mbongo wana te naliaka bambongo ya bongo naliaka bambongo ya bongo très bien bapaster wana paster moko ya Saint-Denis muninga na ye aza na église na Aubervilliers babenga ngai baloba na ngai boye naloba likambo malembe
poso na zolo bango mbango boko registrer yango bien te oyo kalikam na loba na bino na bon salon de veste pasteur moko ya Saint-Denis abenga muninga na ye aza na église Aubervilliers baloba na nga noko lianzi totalaka bémission na mingi yo vraiment bamama balingaka yo vraiment bémission na yo bamama balingo mingi ata bandimi na biso na baeglise ya bamama ozoka bazolobaka ka ntango nyonso kombola yo noko lianzi en tout cas osalaka bémission na yo kitoko mais noko lianzi boyoka mayele bayelanga babinanga noko lianzi yo na baémission na yo osalaka il faut ofongola bana nzambe misu lobana bango papa Charles Bameko wana pasteur Charles Bameko azokosa bango pasteur Charles Bameko azo pesa bango bosolo te eza lokuta balobana nga makambo ebele pasteur Charles Bameko o aza muta kisi o akendaka so asimbaka soki bikisa bandeko totya na pause les amis ntango tozoloba ke osone bolimbisi ntango tozoloba ke bondima ngo ka ndenge wana ntango tozoloba ke cette histoire est un coup monté bato baondima te nakokontinuera nakolobaka yango bameko est un être humain comme moi et toi qui a des faiblesses mais bafaiblesse na ye aya koexpose yango te nde bamisusu toyebi tomonaka ke moniati ya basi ya kosakana te bato bayebi ke na pasteur nzotologue pasteur ni herbivore il n'est pas dans ces choses yango boyoki ndeko na biso liyanzi alobi toyoka ye te alinga mwasi ya bato toyoka ye te na babi mosusu toyokaka awa ana bakalite na ye ya bien oyo toyebi likolo nango tobénéficiare na bamateya na ye bato ebele bachange bato ebele bazomona loboko ya nzambe bato ebele bazotémoigne naoka tata moko naoka pasi na live alobi ke biso bamosusu tobandaki kolekisa bangonga na babar na banzela na baparis wana na balie public na babisika bato basanganaka bazalaka mpona kosala eloko te lelo conscience tozwi likolo ya bamessage ya bameko tokoma kokende na biso ya eglize sikoyo bino bolingi biso ozonga na babar botama loba bato baoloba en tout cas ya mawa mingi ya pasi bapaster babenga ye bapesi ye mbongo po aya kodenonse bameko azokosa bana nzambe na nini so azokosa bana na nzambe soki bana na nzambe ya solo nzambe arevele bango ke bameko akosaka bino c'est pas à vous de faire des efforts ou encore ces efforts pona koluka kopanza batu pona ba profit na bino parce que boli komona moto akoya namoni penza ba commentaire na TikTok mutu moko alobi tokofinga bameko tokokontinue koharceler ti tokomona koti prison. Ce que ma question est celle-ci, il a fait quoi? Asali nini? Et ama mingi. Donc au fait esengo bato ezaka ke non ba nuire mutu. Esengo bato ezaka ke non ba mona mutu vie esuki na nzela ba mo siko lelo so bakangi bameko bino bozwi nini mutu nga na otuna. So bakangi bameko bino bozwi nini bandeko na yebisa bino ke ba apôtre bakanga bango na mambu ba ebela ni mutu ne makolo. Il est écrit, tous qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Oyo bameko azobika eza persécution. Bana nzambe soutenons-lui dans la prière. Na sa famille na ena mwasi na bana. To bondela pona bango. Nzambe azali. Soka sala ata bolamu moko. To soka sunga ata bato na babate ya wana. Nabike nzambe okangola ye. Paul aloba, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Timothée? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Mais le Seigneur m'a délivré de tout. Le Seigneur va délivrer son serviteur. Dieu est puissant, Dieu est capable. Ah oui. Sorazana bambeba, nzamba ko juger. Parce que pas nzambe, acception des personnes est à la rater. C'est la Bible qui le dit. Mais quant à nous, on n'a pas ce droit. Il est écrit, qui es-tu toi qui juge un serviteur de Dieu, d'autrui? S'il tombe ou qu'il se relève, cela regarde son maître. C'est la Bible qui dit ça. Soki ayiba ki ndenge bat bazoko loba wana, et un problème était. Biso to yebiga ke non, to posa ki ba acte,
to pe ba action auprès d'un homme de Dieu. Si lui consciemment a dit que a mutu nzambe te to abane kokosa bato, c'est à Dieu de le juger. Nous ne sommes rien parce que biso tout to bato mabunga to bato bambe bato sala ba makambo. To sa bato nyonso ba kofungola bambanga na. So ba caméra cachée ya nzambe le belanda bango ba mambo mususu ba bosoto mususu ba sala na ba les cachette. Peut-être tant mususu justice et saisir bango ouais. Mais à bango ba mabe ba pédophile bazane belé ba passer ba ko soutenir ba ko tinda bato ou encore ba ko support bato ba ko salama c'est bien ba ko beta maboko so bolandeli ba misusu ba tiaka bana bato ba misapi bande ko bolimbisa ba pédophile bazana bisu ba ko bima na ba ndimi na ba église ba ko bima na ba sœur ba ko bima na ba leki ba basi na bango nana ya koloba na bango nana ya kotuna bango. Mais il y a un Dieu au ciel na nyonso lobaka ke bino bosala mabe te nde nzambe ayebisaka bato wana yesu ayebisaka bato baya na femme adultère o nyonso ayebika sumuka te abana obamba libanga moto ya liboso bino nyonso bozo harceler bameko bino tout bokoluka ruine na ye malheur na ye. Vous savez quoi, Bible ezoloba même un méchant okosepela na malheur na ye te. Bible eloba na proverbe même un méchant soki nzamba betie ou encore à se retrouver dans situation difficile et que yo sepeli nzamba ko détourner kanda na likolo méchant na abalukela yo. Bible muto yelo bango, on parle des méchants, on ne parle pas d'un homme juste ou encore d'un homme de Dieu, on parle des méchants oyo à se retrouver na pasi. En fait nzamba lingara te bato ba sepela na pasi ya bato, mais awa bizarrement to mona bato mo ba ko beta maboko ba ko sepela na ruine ya mutu. Mutu akota boloko, mutu akweya, mutu akufa, mutu abeba po bango basi eza bien. Mais bino bolo bakake bino bosala mabe te. Soki bino bwana ba mabe bosala ka, que Dieu vous expose au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prie ba chaîne nyonso oya koloba buzoba na komba basali na nzambe, ba chaîne nyonso oya kosala ba mission ya lokuta na kombo ya basali na nzambe ekangama na kombo na Yesu. Eyindela bango na moi na tongo na bilila poko bazanga moto ko assister bango ya ko soutenir bango parce que bango ba tomboki contre nzambe na contre basali na nzambe ekangama ba obandela zéro bo telinga na misu bozela tozaka awa ba chaîne nyonso ezo ko finga ba chaîne tout o tozo mona oyo toyebi ba chaîne wana o nyonso e okota diabo e kosala ba émission bato bako benga na ba appel ba pesa ba témoignage ya lokuta boko kanga au nom de Jésus. Avant 2024 ba chaîne wana nyonso ekangama ngana bano bondela na komba ba chaîne wana eko kangama. Yes, la prière de Jésus a une grande efficacité eko kangama lokola bino musana bino yango wana bozana pona ko soutenir malamu te mema be bozela en plus ya kofinga basali na nzambe. Les amis, bino mo boyoki nde papa lianza lobi basali na nzambe mo babenga ye bapesa ye mbongo mpona nini? Parce que lokola ye voix na ye eyokanaka asa émission contre bameko aloba ye bameko akokosa bato donc eza mama mingi ya pasi yango bomonaka basango mingi toyokaka o mbi azongisi boye o songolo asali boye o akiti ya matisi nyonso te ezaka ya solo. Moto so akomi élevé akomi sujet attraction ekoma obenda binemi bato mabe makambo kilikili. C'est ça les Congolais. N'importe pourquoi. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous épargne. Ndeko mwasi ndeko mobali bamakambo aboye kokota te. Nzambe ya obeto pamba. Nzambe ya obeto pamba. Totikela nzambe ajije ba oya ye. Bandeko tokomi na biso na suka, abonnez-vous massivement. Faites large diffusion. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention à basango boyo kaka. Et à Mahamingi, que Dieu fortifie son serviteur, qui soutient son serviteur, qui l'assiste. Son serviteur, qui réconforte son serviteur. Et vraiment, on a vu qu'il y a un bon moyen. Et malheur, et olongate. Ah, t'as la boye binene. Mundela za ne peut ta compréhension. Hein? Ah oui, hein. Charles va me quoi bominer moutouté. Ah bon, moutouté, bah, ça la banquette, tout ce que vous voulez, mais décision finale ya suka nzambe nde moto ayebi eye nde moto akokata tondima ke c'est la volonté de Dieu nde moto ekokisama eno ya bato
oyo bango baosouhaite à moins que eza yango nde nzambe alingi so eza yango te nzambe alingi esalema te ekokisama te parce que liloba suka bible elobi ezalaka na monoko ya nzambe nzambe amona bino apambola bino ezali ngai wa bino la grande dame et tout le monde a une nsima de bonnes choses merci.